Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Ngai pe na kokende mosika te na kozala kaka na kati ya mabina na yo. Masolo ya mabina na yo ngai pe na kozala kaka na kati wana po na koyebisa ete surtout na bandeko basi oyo ba mesana kofinga baninga ndeko basi na Facebook ezala ta na ba internet na ba page mosusu ezali malamu te. Mwasi azali moto basakanaka na ye te. Ngai soki papa Roger nazali koyebisa bino boye na yebitina. Mwasi azali moto basakanaka na ye te. Parce que mwasi nzamba apesa ye ba pouvoir ya makambo ebele. Mais bandeko basi mingi bayebaka yango te. Parce que nga na yebi yango bien eza na basi mosusu bandeko okomona ete soki tango mosusu osali ye mabe alobi likambo nzamba awumelaka te po ete ya réagir na maloba ya ndeko mwasi oyo abimisi mpo na yo. Yango ete tango nga namonaka bandeko basi mosusu bayaka ndeko mwasi wana ndumba boyeboye te ndeko kaka ndenge Mama Rosalie awuti koloba eza na bacirconstance mosusu ya vie oyo ekomaka ete moto akanaka te ke azala ndumba me akoti na kati na likambo wana ezosenga sikoyo bato oyo ya malamu oyo bakoki koya mpo baoriente lisusu malamu mpo bazongisa ye na nzela esika azalaki. Ata makambo oyo ya bapaster oyo lelo tolobaka bapaster mingi na poto lelo bakomi kolia bambonga bato yokanisi eza nini? Eza nango kaka ba circonstance pasteur mutoye awa tellement lukimbonga monte mikomisi pasteur par la force ala komi kopesa bato ba prophétie eza ba circonstance mais senga gasiko mutunde oya kozwa mutu wana azongisi na nzela talisi ya lobitala boy parce que biso ba congolais tozalaka makasi pona ko critiquer mais pona ko zongisa mutu na nzela nde toyebaka te eloko nde bomaka biso yango wana. Ngai soki moto azali kofinga mwasi lelo na komona ete moto wana nde azali zoba po ete mwasi azali kojouer rôle moko monene na kati na mokili oyo ndeko tala kaka nzambe ye moko mokeli na nyonso tango nzambe akelaki moto akoki koloba bolokwa nakeli sikoyo moto na kovanda na nga kaka boye sikoyo nalobaka ete moto bima moto abimi moto bima moto abimi mais nzamba ye kotala bite il faut na ya kosala eloko moko to moto moko oyo akoki kobanda kosala neti ko remplacer ngai olie ke nazalaka ntango nyonso nazwi mabele nasali na remplacer moto moko oyo ye akobanda kosala production ya eloko nga moko nasi na bandaki nde nzamba ye kotala akeli mwasi nde siko a partir ya mwasi nde bomoni ete mokili ebandi kotonda. Lelo mibali mingi bazalaka mwasi wana pe bo oui oza kosala lolendo mwasi wana pe bo mwasi na bo mais yebaka yango ndeko mobali ba mibali mingi bazwa lupemba na mokili oyo grâce ya basi. Atanga moko papa Roger ndenge naza kosola na bino nazwi ba avantage belé na année passée oke ba makamsu na boko yebisa bino ngo awa te grâce ya mwasi na tantaki expérience wana na zwi penza makambo ya mwasi na nga na maboko na respecte makambo mwasi na nga lingaka na zali kotia ngo nyonso nazo ko respecter ngo à la lettre na lingaka te mama na bana silika ceux qui moussale esili il faut na sala tout na zonga quand même na l'air maman na bana mona ke non na zongi quand même à l'air ko sala ba makambu moko ke po mwasi na nga za l'aise mais tant on attendant que expérience on ndeko na eko mona eke ba makambu na nge komi ko marcher pe makambu na nge fungwami wana nyo supo na nini mwasi na respecter kaka mwasi na ngai ya ndako nde place ona na eko zo experience na eko oyeba ke nzoka nde basi na biso ya ndako tangu biso to négligeaka bango
yango na esika tokende ko mwa pe tokutanaka na ba problème ndeko na yebi ba ninga na ngai ebele oyo basala basi pasi bamonisa basi na bango ya ndako pasi batombole donc batombola mapeka likolo ya basi na bango ya ndako batombolela bango mapeka oyo ndenge balobaka lolendo bakitisa basi na bango au point même baniata bango tina se ya makolo mais suka na yango basala eloko pete na vie na bango basi oyo balandaka batia bango nganda babengana bango ndeko na mokili oyo ko mwasi ya mabe azalaka te mwasi nyonso tu akomaka kitoko soki yo mobali oyo olingi ye osimbi ye mpe obongisi ye okomona mwasi na yo akomi kitoko na miso ya bato yango na nazali koyebisa bino bandeko babolingo surtout bino bandeko basi botika kofingaka baninga na bino basi okomona mwasi mosusu na internet na Facebook aza kofinga meme nzoto ya bango bamama ela banzoto ya bamama biso bamibali toza kokufa oyebi combien bakota na se ya mabele mpona kaka banzoto na bino na boyebi combien mibali boni bakota na se ya mabele lelo nalobaka yango soki Jésus ayeba lobi basala recensement ya bato bakufa mpona basi bandeko ekozala somo tangu Jésus akobanda kotuna yo kufaki nini nga nakufaki mpo mama apimelaki ngai mokolo wana ya nini yo susi wana yango na ebomaki ngai ele bongo yo kuna nga nakufaki mpo ete mwasi na ngai namonaki ye mokolo mosusu na mobali mosusu yango na epesaki ngai susi sikoyo susi wana tina ye kokufa ale bongo yo kuna nga nakufaki mpo mokolo mosusu na butu boye nalamuki posa moye te sikoyo nayebisi mwasi na nga boye sikoyo susi wana ebomi ngai bongo banda komona kaka ke bato mingi bakufa kaka mpona makambo oyo ya komweta to ya kobaba pona kolakisa bino ete nzoto ya bamama ezali eloko moko basakanaka na yango te eza na pouvoir moko munene oyo nzambe atia wana yango na ngai nazalaka mutu moko nalingaka te ko oze na likambo oyo etali mwasi basi na biso bazalaka na bango na problème te basi bazalaka na problème te problème ezalaka kaka soki yo memi ogide mwasi na yo na ndenge ya bien ndeko okomona ete mwasi pe akomema makambo nyonso tu na ndenge ya bien mais soki yo mobali okomi komema mwasi na ndenge ya mabe okomona pe makambo nyonso tu dodokolo na dodokolo yango na nazali koyebisa bino bandeko babolingo botika komaka komela surtout na ba Facebook okomona moto mosusu courage pe aza kokoma nzoto ya mama na yo ela mais bino boyebi pouvoir ya nzoto bino bofingaka te eloko wana yango nde mibali baluka mbongo na par la force basombela basi bandako basombela bango bavoiture banini yo so mona moninga mobali azokende kosala mosala azokoboma nzoto mpo nini asombela moninga mobali voiture osomona mais mpona mwasi okomonaki mobali aza koboma nzoto mpona kolakisa ete pouvoir mais basi oyo bafingaka baninga basi surtout koloba n'importe quoi boyebi pouvoir oyo nzambe atia kati na bino te nga kutu nalobaka yango bien tango balobaka ete mobali nde azali chef ya na nini oui mobali nde aza chef mais nalobaka yango na mokili oyo après nzambe soki nzambe alobi likambo deuxième personne oyo azali ke soki alobi likambo po ete eloko wana esalama ezalaka mwasi soki nzambe alobi likambo ekosalama mais deuxième personne na mokili oyo soki alobi likambo po esalama na basegonde ezalaka mwasi mais mobali akoki koloba likambo ko po esalama ntango mosusu mpe kozwa bambula yo yebisa ndeko mobali ndeko en tout cas par exemple voilà nazwi exemple moko ya kitoko namoni na page ya Facebook na esika ya ndeko Veron Mwalumba asuza na mutuka na ye moko ya kitoko boya sombi alors yo yebisa kaka yo ndeko mobali neti ngai papa Roger naibisa ndeko Veron Mwalumba Veron en tout cas ndenge ezali wana naza na besoin ya mutuka wana opesa ngai yango kado totala soki Veron Mwalumba akobouge mais soki mwasi moko ya kitoko kaka na Facebook wana
o Vero Mwalumba ebite abandika kona Vero Mwalumba o Vero Mwalumba oyebi ke papa nanga penza na Kinshasa kuna problème eza ko boma bango ya voiture penza ya malunga eza te banini est-ce que okoki ko edenga na nino te okomona Vero Mwalumba ndenge okomona yeko bon problème eza te mama toko tala ndeni toko sala mpo ete to chango na mayekende po nini moni mwasi yango to lobi ete bosaka na kana ba mama te ba mama bazali après nzambe oyo na mokili oyo azali na liloba ya makasi oyo akoko loba boye po esalami ezali mwasi mama Rosalie nazongiseli yo maloba